Merci mingi mama Rosalie pour na kopesa ngai maloba. Vraiment na lingi na loba kaka na ba congolais était. Ba peuple congolais, il faut tozala mayele. Tozala lisusu ba naïveté. Parce que to kosami ya mingi ya trop. Lelo bato ebele bakomi koyela biso na ba masolo moko oyo ya lokuta na lokuta kaka. Ndeko. Pona nini olie o utiliser chaîne na yo na makambo ya solo oyo ekoki ko apporter un plus pona ba congolais moza ko préférer obebisa chaîne na yo pona okomi kozwa lokuta ya ba opposant congolais okotisa yango na ba information na yo. Ndeko oko gagner nini soki okosi batu ke général Munene ba azali en liberté. Oko gagner nini? Alors soki ba émission ba lobi bon bino batu bo pese formation na to lingi siko bo kende sika général Munene azali ba sala ye interview po ete biso to yoka poto ndima ete azali en liberté. Bo monite ke bosuki bandeko. Pona nini bozali ko linga bino moko ko se coincer contre mur. Tala ba problème bo uti kozwa. Obandaki ba makambo yo zando bozo tekisa ba DVD. Producteur moko alingi telema kwa coincer bino contre mirale bino wana le paniquer bino bokomo ozwa papa batu soka sa zwa na passion peto ebité o avocat oyo boy. Ti avocat ngona suka komo tekisa même na ba DVD. Comédie na comédie. Bozo ya susu bozo la pe ba congolais sur information o ndenge zaliana général Munene naza en liberté pona nini lokuta ya boye bazui photo moko soki ya wapi baza koyoka kosobo tala photo oyo général Munene tokangaki yango kala mingi te azalaki na kati ya champ de bataille pona nini lokuta ya boye pona nini lokuta ya boye bino ndenge toyebeli bino soki général Munene azalaki na esiko bino boyebi bolingaki kozanga kosala ye interview apamba tuza kosenga bino interview ba congolais balingi bayoka interview tangu kutu balobaki yoka kimi bosali ye interview bolekisi yango ebongo siko depuis balobaki bakangi interview eza koyoka na te kolobake mongongo na ye eza susu bien te botika babiloko bozali kosala ezali na ntina te yango wana tozali koyebisa na ba site internet oyo ezali kopesa ba congolais sango botika kokota na makambo ya babuzoba ya ba opposant congolais oyo bokoya kobebisa site na bino pamba oyo lelo bozali kolobo bino nde likolo bakoya komona bino pe kaka bato ya lokuta bokoti na esprit ya bana ya kuluna mpona kokosa nde ba peuple congolais. Nani yango akendeki kobimisa général Munene azalaki liboso na prison na Pointe-Noire basi ba transféré ye azali siko na prison ya Munene na Congo Brazzaville. Nani yango mutakendeki kobimisa ye na prison Congo Brazzaville? Est-ce que ezali Ngwanda to ezali nani atala kuchakudia? Posa koyaka na ba information ya lokuta o asa en liberté bino ndenge toyebeli bino azala en liberté. Ndele bosi bo sali interview te bo projecter yango mbangu po bo contredire radio Zoomel 1000 encore ndenge boyebi ete bino bolukaka ba raison botika ba biloko pamba bozali komi sambu sa sanke bomi yeba bino bokanisi ba congolais belé ba yebi ba jeune bozo sala te bozi photo moko boye soki général Munene bokanga yango soki kala bozo ya boye ko lakisa tala photo okuta salaki na champ de bataille. Oui, champ de bataille. Et là, on a qui s'appelle na champ de bataille, on a bokangaki une photo, aloba, asa l'interview. Pour na kolakisa bino ete bokomi na suka. Lokuta ko toyebi saka bino ke lokuta ezalaka na tangu na yango pe ezalaka na suka na yango. Bokosi mais sikoyo bokomi contre mur. Ba peuple congolais tozoyebisa bino ete radio Zoomel 1000 ezali radio oyo esika nyonso bango bakobanda kolinga koyebisa bino lokuta biso tozali wana mpona koétudie soki eza lokuta tokotombola mongongo tokoloba mpe mutu moko te tolobi yango mutu moko te mbala oyo akozala lisusu na force
ya ko éteindre radio Zoomel 1000 pour mbala oyo système de jeu to joli bango to tie bango contre mire et sili bino batu bokende ko na YouTube bokende ko loba n'importe quoi bokende mais mbala oyo tango bozo kende ndeko yo moko okende ko kutana makambu na yo ezali pasi pe mawa kokosa kaka ba congolais kokosa ba congolais yango na tozali koloba papa mama les 19 ou bien les 16 bato ba kosala ba marche papa vanda na ndaku na yo vanda na libota na yo po ete lelo ko kokenda marche wana soki tango mususu trouble ou bien ba beti eloko moko bien upanzani liso bedo ndeko yebaka ete mutu akozwa en charge na ebandeli tusuka zate ekozala kaka assurance na yo moko yango na babiloko mususu tango bozokende ngulungulu boyebaka ba risque na yango bomoni tolabisaki bino tata oyo mokolo mususu babimaka marche ya bakongolais na banzi na bavideo na biso totiaka liboso bomonaka yango tata yango akendeki po asala marche soki asalaki erreur nini akei kokota na ambassade ya Congo na Paris kuna ngulungulu bazwa ye batutula ye fimbu bandeko mataku nyonso to efwatakana mbuma liboto nsima yango na tozwa koyebisa bino bandeko lokute komi na bakongolais na ndenge ya kosakana te bokeba soki bomoni mutu amoni ete balingi bakende kofunda ye na justice mutu wana komi kozwa déjà avocat à l'avance azoloba ete bomoni avocat oyo nana perda procès te oyo akomeka ndeko seke déjà aza na kati ya kobanga ayebi ete likambo wana niveau nini ekokomela ye mais ndeko tozoyebisa oke babiloko oyo ya bapiraterie oyo tozali kosala biso na biso moko mpe tozali koboma baartiste na biso sanke tomiyeba lelo kozala wana okomona bato yango mpe bazalaka bokomi na systeme okomona okozwa mikono okeye oza kofinga ta mosusu artiste mosusu boza kofinga mais bino bato ya liboso boza kopirate banini na ye boza kotekateka bandeko wana mpenza mama Rosalie aza na réseau ifali bomona na mikolo eleki bino moko bomonaki tomona na biso bato batekisaka banouveauté ya ba DVD oyo ya prix ya se mais en tout cas tokamwaki bokolamukaka na ntongo bo ozando ya sika eye okomona bozotuna bobi me yango kongo yango ekomi na bavol du lundi au samedi to ndenge nini ba DVD yango ezoya kaka boye nzoka nde bato ya Paris mpe balalela bango coussin bazotelela bango kaka na musika ntango bato ya Paris baye kotala babia nzoka nde bato bazalaka so bato balali bango kuna bazosala baproduction après producteur moko alinga ntuntuka bakezwa pera bato pera yango mpe ntango aye ongai avocat boyeboye bokeba avocat oyo nefwa te avocat oyo nano aperda dossier te banini tellement avocat ifala vanda na ye kaka basi bakumisi ye bato nyonso bayebi ke oyo aza grand avocat non olie azela kaka émission esili akende na ye na malembe avocat alobi non nga na bokozonga mpiaka te bamonaka pere abimisi liboke na ye na pembe na tiako likolo ya mesa bande obimisa basede boye na produisaki boyeboye na suka na yango mutu alingi asomba alu kokamwa bandeko kokamwa oyo omona mpenzake mundele azoluka mbongo na misu makasi yango tozoyebisa bino bandeko tokomona makambo poto oyo tokomona makambo ata kutu biso radio Zoomel 1000 toza na bavocat na biso mais jamais totikala koyaka tobimisi ye boye toloba ete bomoni avocat na biso soki bomeki bokomona non bakumisaka avocat bongo te parce que na mokili oyo mpe avocat moko te oke okokoloba ete depuis abanda carrière na eti ndenge asisi atikali koperdre procès te yango avocat ngo aza avocat ya ndenge nini ata kutu balobi bambangisa yango bolingi bosala na epai ya mutu alinga afunda bino en tout cas kokamwa bomeka te oyo akomeka bomoni boyoki bino moko avocat oyo defa te botika bambangisa wana mama Rosalie nazokiseli yo maloba kokamwa makambo ye ndongo avocat kokamwa. Merci mingi papa Oje pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge touti kolobela bino vraiment ezali kokamwisa
tomona ndenge nini bakongole bakomi na bambangisa moko oyo ete en tout cas non des fois te tomona na biso bambangisako mais mbala ya liboso omona ete moto aye na avoka na ye azoyebisa na moto wana komeka kofunda te soko omeki okomona omoni avoka oyo ye des fois te nana perda te na procès bandeko tala yango na tolobi bakongole bamakambo ebele eshapaka bino boyeko vraiment bakongole makambo eshapaka makambo ebele ezali koeshape bino sans que bo se rendre compte na yango tolobaka tango bozali kotala ba émission to journaliste azali kosala émission na ye bozalaka attentif mpona koobserve koyeba mpe pense ya journaliste eloko nini journaliste wana aza koloba bandeko soki bolandi émission ya avoka na bango wana bokomona ete deja elingi koloba ete bazalaki na kobanga ndenge moko ya kosakana te oyo basali ezali nango bambangisa mpo ete moto oyo ayebi ete aza na kati na likambo ya mabe te oyo ayebi ete eloko moko eza koreproche ete akoloba kutu eloko te okovanda nie mpo ete oyebi ete na justice nde okose justifie me oyo komi okende ozwa papa bato kuta sa lembi na ye o pere oyo des fois te oyo akomeka avoka oyo soko omeki okomona maka te ezalaka ndenge wana te omoni sikoyo ntango balingi bamiyeba bakri oyo bandaki kobetama zando mpo bayeba badevene nde bandaki kowuta bandeko sino te sans blague tolongola black au coin tomona na biso bato bafournisaka badevene ko mais oyo ezalaki kaka bokolala boye bolamuki ozando ya sike ye lobi lisusu bolamuki ozando ya sike ye nzoka nde ntango bakongole ya Paris babeteli yango boule baye kotalaka nzoka nde soki bato nyonso balali production donc studio ebongwani nango production ya badubli ya bakopi kokamwa te bandeko biso mpe toza na baavoka ko mais mbala ya liboso tomona ete moto aza kosala bambangisa azoloba ete soki bomeki avoka oyo des fois te nana perda procès te ezalaka te bandeko babolingo ezalaka te yango wana bomoni ete bango nyonso tu bazokota kaka na molongo ya bana ya bakuluna bakomi kopesa meme bainformation oyo ezali juste te oyo général monene est en liberté yango ye bino bomonaki ye wapi parce que biso tozali na elema moko soki tolobi totiela bino yango tolakisa yango na ndenge bapreuve na banzi ete na bino bato bozali kopesaka bainformation général monene bosambwe mais mpo na raison professionnelle mpo ete tozali mpe na autorisation moko te mpo ete moma nano ekoki te tosala yango mais tozali koyebisa bino kaka na monoko ke azali enfermé azali na prison soki ezalaki likambo na ndenge ya biso moko tolingaki topanza bino garde mpenza bolingaki bomona mais lokola ezali likambo ya leta tokosenga kaka ete moma ekoka oyo bokoyeba ete ya solo mpenza azalaki na prison oyo tozalaki na yango mpo na mokolo ya lelo yango wana bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino bainformation oyo nini tobombeli bino merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto azumeli bino tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.